Mbote na bandeko nyonso tu esika bokozwa mwasa lepa alaire bozali ezanga bino mama mami sendeke elambela biso ya bana poto lelo toyolakisa bino nini lelo toyolambela bino lolemo ya ngombe lolemo na biso ya ngombe yango oyo lolemo ya ngombe lolemo na biso ya ngombe tolamo ya pamba te ezala na légume épinard na biso yango oyo tokotia na pilipili eza na solo na biso na céleri na matungulu na kimati na ai na biso yango tolambela bino lelo na kompona mabumu ya ngombe mabumu pena eza pena ya ngombe mabumu na kataki mike sina tokisaki yango po tosa mabumu na nga toseka pamba te natiaki ai céleri muscade na ndembi na poudre na nga nasalelaka ya chicken wana ya poulet na tokisaki yango déjà na kati na tangawisi na kati na tokisaki yango bongo yango libubu na biso ya lelo na mokona lelo ezali yango oyo lelemo na biso ya ngombe yango oyo sofo na sukola yango pena bien na longola poso oyo bien na sukola yango na mai ya moto na citron lelemo na biso yango sukola na sukola yango na sopela yango na mai ya moto na otia yango citron soki poza na vinaigre okotia un peu vinaigre otia yango citron sukoli yango vraiment nalola yango boye nango namona mpenza biso bacongolais toliaka mpenza yango te par rapport en Afrique par rapport en Afrique bandeko na biso Nigeria nde baliaka biloko mingi baliaka yango mingi c'est ça tolia yango mpenza te moto na kiti mache na yango très bien yango todeside lelo tolambela bino yango ta mosusu bobosana yango ke baliaka yango mpenza mpe ezalaka goût banigériani moto balela biloko baliaka biso kanza ko baliaka te baliaka eza nango mosuni ya mosuni lolemo ya mosuni te lolemo ya mosuni eske ya gumo kaka na ngombe toyebango kaka ndo olamba kome na bosa na nga gwa yango ozali mwana moke ozolia kaka bomwana nyonso tokaa kolia tokokata lolemo na biso tokata yango lolemo na biso ya ngombe ekota na mabumu ya ngombe mpe lisusu na épinard na pilipili yes nini na biso tokati yango lolemo na biso yango oyo tokati yango nafungoli moto nani atokisa yango natie garlic na ginger ai na tangawisi natie ndembi mwa moke na kati na céleri na matungulu ngamu na kati tongolo na biso yango oyo na feuille d'oreiller na biso ezala makasi to pete eza pena makasi te totie natie mwa muscade ndambo koyo oko eza pena mwa mai te natieka mai moke eza po mwase ekoka sikoyo
na te matiti ya masumo etoka après elemba tosala sauce na biso. Ya naosukula epinard na biso, epinard nanga nasombaki ndenge pene epinard ya kini wana mpe tosombaka me eyaki te na wood green awa epinard yango eyaki te nasala biso ya biso kaka ya poto awa okolema mpe sina epinard ya kini ezasu gu lisusu nkolo oko ezalaki te tosombi kaka oyo ya biso ya mikili kaka oza moto ya loboko ebimaka ya bien oyo toolakisa bana na biso bayebi kolamba bazoyekola kolamba eza bamama ebele mpe bayebi olamba na bamama ebele mpe bayebi olamba te kaka bana mpe te mosu mpe bayebi olamba bayebi olamba mpenza ndenge na loboko ekeseni oyo moto mona na ndaki alobaka alamba ape alobi tokoza ndunda nyonso batie biso biso esika momo loboko na moto ya na ndenge na yango ana tosokoli ndunda kombina ezala mabele so olingi balambela mpo ndenge na balambela kaka boye sur commande eleka kitoko bakoma babizi misala oza fatigue elengi obosana kosabone te na page na biso elambela bana poto ntango ozotala mpe émission opartage mpe yesu na biso so tomi tokata ndunda na biso wana mpwaka pembeni na lebele te na ndunda na ngai epinard na nga na kati na sisi tiongo mai tiongo nafungola moto etoka ndunda na biso yango na moto oyo ezali lolemo na biso etoka mafuta si na tie na moto ya sauce biloko tolambela mpona rapidité bamosusu mona fatigue outi mosala pressé ou bien mpona ngai nakoma kosala vraiment natie biloko ezotoka nango oye nazela ndondo ozela kala ozeli mpe madeso elembi pe soso elembi osali sauce te nakoma pouve na kati soso na ngai natie ezotoka naosala sauce na ngai mbala moko ezopesa temps moke epesa nga temps moke ntango sauce nango ezobela kote okuna sauce ezotoka e naokaninga sauce na nga sauce ezobela mamo na sopi mbala moko ewumela te oyo tozelaka nanu babiloko elembi esali boye apres mosali sauce ezwa otemps oyo epesa otemps moke mafuta ezati natiaki na moto esi ezwi moto donc naotya matungulu na nga oyo sauce na biso ya lolemo ya ngombe na prepare nanga mikolama na biso ya libaya lololo apres naluta boye nalambelaka me natie matungulu apres matungulu na biso naza na ndembi na biso natie ndembi apres ndembi oyo eza ai garlic oyo eza garlic mpe kaka oyo ezali sikoyo céleri na biso
balula matungulu fo lemba eza na bato mosusu batiaka biloko nyonso to mbala moko tomate banini tututu ebimagu mosusu wana ona babouillon ekali nde azokalinga batie mama tomate banini mama mo abebimagu bien te ebimagu bien te wana pena moto wana soro epenza kote malaa kolamba balamba bongo te ebimagu nde moto mafuta mpe ezwa moto so mafuta ezwi moto to obwaki ka matungulu bongo ezabimaka mpe soso kitoko te mafuta efo ezwa pena moto obwaki otie matungulu na kati bandembi na yo na kati donc mafuta efo ezwa moto so mpo mbeki so sa expérience omonaka eza goût différent matungulu na biso elembi matungulu elemba matungulu ezaka makasi obwaki te matungulu efo elemba elembi ape nazwi tomati na tie wana mape na tomate ya mbuma ezalaki bien makasi tomate ya fraîche tomate ya mbuma frais oyo otyaka tomate na biso ya tube moke mingi te tomate purée otika na luto sauce na biso ya lubu na biso yango après tava kokalinga bona tomate faut tika mwa 5 minutes sur le bima mpe na ngai mpe nazwi mai na tie mai vraiment tokaki yango nazobalola sauce fo ebela moso azaka atika sauce mwa moke nde miti po abwaki biloko mona ebimi ngai sauce pene fo ebela ngang te mwanga yali ebea kona mwanga yali natie mungwa moke kaka osai deja mungwa na bakibe wana natie mpe kibe maji mibale kaka na poudre na biso ya chicken yango me natie kibe maji mibale napena osala pena kibe maji sauté après natie épinard na biso na kati naomélange toka naokalinga na sauce épinard nasukolaki omoni ebima nango ekondaka épinard yango natie boye otika moso etoka naotika yango etoka toka mwa ndambo apres naobwaka ngo na sauce naotia na sauce na ngai natiki épinard na biso etoka ntango naobwaka épinard na biso lolemo na biso yango nafungoli nzongo nazwi mabungu na ngai natokisaki yango natie mabungu na kati na ngai yango tiango na kati olamba ezala mpokwa pansa nano ebei na motemi nyonso to ekoti mipesi deja goût épinard na biso na sauce yango oyo esi ebele sola ngai elongwe nafungoli nzongo naotia na kati épinard mabungu na
lolemo ya ngombe. Na mabumu na lolemo ya ngombe. Natila mafuta ebele mingi te ba santé kuma manini. Na otya solo Solo eza bien pour la santé, pour la tension. Na otya solo. Solo. Céleri na ngai ya mwa kasa bona tye na kati. Pipi na nga mbuma mbale. Tosalaka ale. Tye mwa mai ndambo. Finiki yango dans 20 minutes ozonga total yango. Wow. Ikubu na biso. Solo. Bangola siko. Fina pilipili mondamo moko. Fina pilipili, nalingi para pilipili. Nika pilipili. Nika na kati. Okala te ezobela. Kala te ezobela nango. Naza bana. Munga etoka. Munga makambo mosusu c'est bon. Elubu na biso. Elubu na biso. Lolemo na biso ya ngombe na épinard na mabumu. Pina mabumu, lolemo ya ngombe, totyaki na solo na pilipili ya mbuma. Yango ebele. Toka ebimi kitoko, ngombe kosala. Yango elubu na biso ekomi na suka. So, merci na bandeko nyonso to balandaki biso. Na elubu na biso oyo tolambaki lelo lolemo ya ngombe na mabumu na épinard. Émission na biso ezali elambeli ya bana poto. Tozoyekola tolamba bamama mpe mosusu bayebi kolamba pete na bana babota mpe abazolinga koyeba kolamba yango oyo. Elubu na biso ebeli bobosana te soka abonné. En tout cas vraiment esala biso bien. Bopartage pe otie pe commentaire esala biso vraiment bien makasi. Soki olingi balambela yo obengi biso na totel numéro na biso na sesa pe wana obengi okomande na bato baza fatigué bakenda na misala bakoma ba busy toza wana mpona bino. Nzambe apambola bino. Merci beaucoup.